Telo 100 francs mabele. Yango ezali. Ah. Là de mais biscuit à 100 francs. Des biscuits sont faisait souter, ezala qui me souter. Attends bazoka. Exact, bazoka 100 francs. Oh, ezaki 50. Des fois tu te comme ça tout 100 francs, exact comme moko 100 francs. Donc dollar ezaya ko mata na niveau moyo sakalate. Ba tuni président lobby biloko ezaya ko mata po ba soti mouton. Tozela ba soti mouton soki sili ndako kipe no mabungu na biso mais pour le moment toza no nzala. Nda lobby. Yo le makambozo le baoyo landaki on a TV. Ah na landaki na TV yebo kazaki yake alobi yake otaba soti mouton. Biso za ana sima marché liberté na commune Masina. Lobby président zaki na commune Masina. Yake otala ba soti mouton nde zo sala ma alobaki. Alobi to zela no makama ba soti mouton sila soki sili après ndako kipe mabumu na biso. Mais ngana omona eza moi passe parce que Kabila tango azalaki ayaki na 5 chantiers. Batu baleli banzala. Pona ngala mona ki président de bakoti sieboye ezalaki normalement occupé no mabumu na biso. En tout cas, j'étais très nazaki vraiment étonné au mona président yé ayoka ki amona ki pe makamba ba 5 chantiers. Ma yé ya bandeli ba sorti mouton. Ba bo mabiso. En tout cas, ba bo mabiso. Mais d'autres sont par rapport à l'embouteillage, bah bleu moins bon. On a un embouteillage pour tout. En tout cas, toi vraiment, on a payé place à 100%. Tout toka, embouteillage, tout un ami yibi bazo yibi. En tout cas, pour on a payé ça, ils ont ça qui toko. Tout un en tout cas, tout toka pour nous toka. Ça pour un sport physique qu'on toka. Et on a payé ça, Nzamba Pambo la présidente pour nous toka payé physique. Tout maintenant ça la route. Comme qu'on toka muyiba ko yibo pour banjo qui mambango ko welela. En tout cas, pour nous on a bravo. Mais pour nous désolé. Donc mes chers internet, comprenez na boutique on de bomonia et l'aura sans faisaka mabele et puis na bazoka oh non c'est tika les bandits ça 50 200 francs. Imaginez-vous ça 50 200 francs. Donc moi na 50 francs à un bon hauteur roulé la dame biscuit. La mine peut na mono pas 50 francs pas 100 francs bandoli en sous te to c'est la mbongo asika ibimisi ya mtu Kabila ne Tshisekedi. Ça quand même kuna na banque